Lelo ba papa bonheur ba bimie belé ba donateur de leçons. Même ba o ba sala soni bazo ka soni te bazo leka na télévision ba senga lisusu ba congolais to ba kinois ba voter bango. Papa to côté le melabinoti. Yango tango bazo tunanga mwana kololo pango. Yo pe kozala candidat ko postuler na lobby hein. Ba député bazala ka 500. Ceux qui ont mutu malamu moko koti na kati ya 499 batu ba pola les pourris. Oko changer ni. Ozolo bananani bongo biloko bosala ka wana eza ya batu normal. Olingolo bake ata moko te mais ata moko wana bazali mais baza minoritaire. Na lingi bolanda arrivé ya yitebe kokolo parce que ezali solo biso to bandaka na Kisangani bien que talaka e komi na mbandaka ba invité biso te e komi na Kisangani ba invité biso te bazo salaka ba sélection na ndenge na bango mais problème ezate lokola biso to encourageaka oyo mwana mboka Justin Kalumba mwana ngongo azo sala parce que il promet Transco eye à promettre esprit de vie eye a lobby tebe ba lobby pola mais komi na Kisangani yango tozali ko traiter élément oyo atako bao bakendaki problème ezate na lingi bolanda parcours témoignage ya batu na ndenge ezaleli po ezana batu misusu musalaka ko diaboliser wana mususu pa avandi alobi ah ndeko Eliezer basombi yo basombi nga pourquoi kaka Justin Kalumba mwana ngongo pourquoi kaka ye parce que j'ai été témoin bino boyebi comment na parvenant ko poser une question bo vanda na seti bo vanda na seti biso to travailler ka ndenge wana bolanda ba témoignage na état ya bato oyo bandeko misusu ya poto bazobenga balobi ndeko Eliezer soki na ye pona ke Kisangani na komata na bato pona moi divertissement banini bolanda malamu na kitoko oyo bonaze komona wa toyoka kipasi po toyoki pasi konyokoma na bambula na bamoyi loko tomoni likambo ndenge tozwi esengo nzela efungwama mboka ebongo mokonzi ya mboka kaka topesi bete abongisela biso mboka ezala kitoko. Sur le fleuve, mais nous saluons vraiment cet acte, vraiment nous remercions les chefs de l'État, mais cette promesse qui a été faite depuis très longtemps, nous l'avons longtemps entendue, et aujourd'hui nous saluons vraiment, nous remercions, nous félicitons les chefs de l'État sincèrement. Colonel Kokolo, il y a de cela 20 ans et Tambola qui sous-soutient, mais le président de la République a sali nyonso et l'esprit de vie Kiti na mai et community dans l'avion ya mai et Kiti bato bazo tambla nango à l'aise baza ya ko sepela biso peta to matina kuna to toza ko sepela po to moni yango na miso peli mingi na makanisi ya mokonzi na biso na premier ministre et basali ke ba rénover société na biso SCTP po to zalaki lokwa ya kolala to umeli mingi to bandaki komona courrier te to ndibaki teke kokole kotambola mais komona na miso ke kokole tamboli to kumisi ebe to tondi botondi Konzi ya
premier voyage de ITB Kokolo pour Kisangani était une véritable odyssée, à en croire ces témoignages de ceux qui étaient à bord de ce bateau et ceux qui l'ont accueilli à Kisangani. Notre président Joseph Kabila, l'appréciation de la Sali, donc ici à Momakasi. Lui, la situation depuis 1971, dans mon ITB Kokolo, et Sikaki, les gars retapés à moi, avec ma condition d'ailleurs un pays normal, pour féliciter ma casse par rapport à la filiale de la Et voilà. Ce que l'union contredire, oye olobi qui était, la ministre Nabino à Salaboy, à Salaboy, à Salaboy. Ngana lobby, il parle moins. Justin Kalumba ngana tuna na lobby. Tout le monde a ba photo ya ba TGV à wana 24. Na ba métro. A lobby papa, nga biloko wana na ebi angote. Na ebi angote. On a ebi yango na zo sala. Va chez lui au bureau, il arrive à quelle heure? Il sort à quelle heure? Ba ministre ba sala ambiance te. Félicitations à Justin Kalumba mwana ngongo. Eza point de vue nanga. Bon vouloir angate. ITB Kokolo koma wakan totuna pe bandeko. Oyo bakoya nango. Po balobaki ekosala 10 jours. Bandeko nanga i conflit. Ya ba mapango ezo silate. Awe zana problème. Oyo ba benyi ba ndeko mso ba benya ngonzela. Ba msusu ba benyi servitude. Mais maman moko ala kisi biso kroki. Alobi eza lupangu nanga ya mobali nanga. Comme on a papa Kanyama, utaji kokufa. Kanyama ya soldate, Kanyama ya policier te. Mais à somba concession au tikuna, mais bas spoliateur, ba bouki lupango, ba salinzela na bango sans l'autorisation de l'État et ton monument bangé à OVD. Boland. Boni maman. Papa, qui m'y ezali? Qui m'y ezali? Qui m'y ezali? Mais qui m'y ezali tozana lupango na yo awa. Likamuni obengeli biso. Na bengeli bino po bozala ba témoin. Kimi ezali mais ezana likambo moko ezotungisangana bana awo. Ya ona benga kibino bozala pe ba témoin misu ya libanda. Bomona pe likambo wango ezali nini? Likambo wango ezali likambo. Likambo ezali awa na kokolo bake ezali likambo ya lopango. Likambo mabele. Donc naza on a problème awa batu banzingi ngaya awa bitumba alors que naza na mikanda nyonso biloko nyonso tuna maboko ekoka. Bazingi yo bitumba balingi babotola yo lupango. Balingi babotola lupango basi bakoti pe na kati. Bakoti na ndenge. Bakoti na ndenge na bango. Balobi bango pouvoir de colonna nyonso bakosana ndenge bamoni bakoti. Likambo ebandi ndenge nini soki okoti koyebisa biso? Likambo ebandi eza likambo ya sikate, eza likambo ya karate. Ndenge nazoloba awa ngai na uti kokufela mobali na ngai ça va faire 9 mois à peu près. Donc papa akei atikinga na problème ebandaki ayibaki yango tozako sala na ye yango no moni na telemi awa nazoko kakoloba pona yebi likambo yango eza nini likambo ebandaki place oyo nde bendeli biso problème place oyo na koboka wana na koboka ya liboso eza oyo biloko oyo eza ya lobi koboka ya liboso 2002 na bandeko na biso oyo batonge awa na ngambo oyo ya mai. Bon, biso toyebi ke bango place wana bakokotonga te ezali permettre ya cercle pic. Batongi wana eza problème na biso te. Tango batongi basilisi mena baza koluka nzela ya koleka po ba accéder na balabala munene. Alors batali balobi awa nde mukuse tongo moko balamuki babuki. Tango babuki toke koyebisa mokonzi ya commune toye batali balibino loko les a déjà casse il faut aller au tribunal toke na tribunal de paix yangaliema likambo ba juger yango tribunal akitaki sur le terrain a juger likambo akati tozana ba jugement ya wana soki botamboli kuna bokomona mutu moko te awa ayebi parce que c'est bien inscrit tokomi yango na ba mur po bayeba ke awa ezanzela te eza lopango ya mutu ezanzela te ba juger likambo ko ba condamnation ko yaki kuna ba umusu bakimaki neti papa ngana ko tanga ba kombo parce que bango nyonso ba yebi kaka kanyama bango pe kuna na yebi parce que mutu ayo ko attaquer ngai il faut na yeba nani ngwa yeko tumo nange pa na ngai monsieur Basso
soko leki na pont wana batie wana juste la maison qui est en face là-bas chiwana ndako wana akimaki asala prison te afuta dommage intérêt bakatelaka ye te et puis plus tard aye kozonga ekomi kaka soki totie tokangi ye asuscité bato kuna baye babuki 5 classes commune ayebi po tokendaka kosenga papier autorisation kwa akomaki incapable ya kogérer problème oyo parce que il y a eu groupe ya bato bakotaki baprofitaki na passage wana baye komona sikoyo parti na biso ya lopango kuna soko aleki atali na miso alobi kaka oyo eza parcelle mosusu kuna eza parcelle mosusu et ça fait une parcelle oyo déjà mise en valeur parce que biso moko tozovanda même la partie qui est là-bas elle est mise en valeur eza zamba te maintenant groupe ya bato wana na kokotanga bango kananga ezapi il y a le professeur Kaumba il y a professeur Kirongozi et ça na général Munkutu et ça na ministre honoraire Maj Kisimba Ngoy il y a madame Charlotte Kapesa il y a madame Kenda Mabiala et il y a monsieur José Lubaki maître Lubaki c'est un avocat maître Lubaki donc baza 7 ouais baza 7 bangonde na yebite soki basali ndenge nini avec complicité ya oui maman bato wana otangi olobi basombi ba mapangu okeko kweya na kroki na bango voilà ba profiter na passage na koyi na kroki na bango parce que ba commissionnaire baza ko leka kroki yango yo mena na kroki na bango mena ba inclure place wana ba chango ekomi chemin public yango no moni bakamonyo sezo sala maawa pona ba mona kwa ba accéder bakoma na terrain wana en prétextant toujours que bazo sala nzela pona kopesa population ezali kuna eza quartier moko qui n'existe pas parce que biso tozana banini awa ba décret ministériel awa watomoni awa il y a un site à détruire à Kinshasa. Quand on a zokota na circonscription foncière, il y a Lukunga, na moni commune na biso angalie maawa. Nazo mona awa bakomi le long de la rivière Mapeza et Basoko. Awa. Na moni bakomi l'entrée du mont Fleury. Donc c'est toujours rivière Mapeza. Oui, il est qui donc ba construction yo ezali wana ezali anarchique ezali biloko moko décret ministériel biso tolandi biloko oyo toyoki nulle part te sika ba annuler décret oyo te du temps du ministre Chipasa venant na gouvernement ya papa mzee ba bisaki biloko oyo lere bazako nongola batembe na tembe banini ndelere bazwaki décret oyo mais ya parti moko basala ki me parti oyo tozozela kaka basala ni tete bango awa te ba fongoli awa ba créer passage biso tonga tozo problème oyo ngana telemele awa na bana bon complicité ya conservateur ndenge nini parce que na kati ya bato tangi nazomona ministre affaires foncières honoraire tango ozo soupçonner conservateur qui eza na complicité na bango na kati ya 7 non oyo tangi na moni kombo ya ministre honoraire ya affaires foncières est-ce que makambo oyo et bandi pendant qu'il y a qui en fonction et banda qui avant qu'il y a quota to yeko ya sima ya yeko bima alors chronologie wana moyena poser ngo malamu ezanité on a ko confirmer ezali que tango likambo e bandi ya morcellement et bandaki na tango ya conservateur monsieur Katanga Pascal likambo e bandaki na tango na ye parce que na yebi que na mobile na ngai bakoma kati na niveau ya ke bakende assignation na justice entre temps alongwe na musala ba fonction na ye esili ba ye kunomé conservateur na biso tozana ye sikoyo to landeli ye ko yanke likambo ngo ye pa ko landela ngo malamu asili sango au contraire nde e mati penza makasi parce que koma kina niveau ya ke duplicata na biso oyo etikala kuna e pa ya conservateur ezo mona na te e bunki maintenant bazo tozana na gala ba lettre awa o baza ko sommer mobile na ngai amema ba papier o biso tozaki nango tokende nango pa conservateur pour ba changer ba superficie oh non il paraît ba pesa ki leki tout ça mais ngai nazana ngai calé na makambo nyonso wana te mais il y a des lois ici des lois foncières ce qui conservateur a ça délivré certificat d'enregistrement et pas ya mutu et comme propriété privée conservateur a ça l'erreur
soko sali abasalaki ba erreur na kati wana constate ngona sima moya ko corriger ngo sezate soko bakiselaki ye soko apesaki ndambo moya rattraper sur erreur wana ezali ti parce que toyebi que conservateur a travaillé à ye mon côté conservateur azana ba service compétent oh ya travailler na bango urbanisme ezawana cadastre ezali wana conservateur akitaka na terrain te ye apesaka ba ordre basaka biloko nyonso wana et avant signer à délivrer certificat il faut quand même azala sûr ne eloko azopesa wana nulle part certificat na biso vraiment moyen mutu atouche yango lisusu ezali ti maman nalingi nayeba parce que ngonga eza moke mouvement oyo ya kobuka depuis bobandi kolandela yango botongi bayeba buki ainsi de suite et ça y a à peu près combien d'années? Oh papa, le jugement a été prononcé en 2002. En 2002? En 2002. Impossible de remettre le mur. Il y a eu 5 casses dans ma voisine habitant. 5. Maintenant, tant que vous 5 casses, on a maintenant moyen de traverser par la mission de quitter, de transporter problème et qui n'est pas voisin. Tout ça, il y a eu des condamnations. Monsieur Basse Chouel avait fouillé. Et puis, voilà. Dans la commune, il y a autorisation à rebâtir le mur. C'est là où les bas blessent, moyen de faire mur. C'est parce qu'il y a eu intrusion, il y a pas de moussous, il y a qui besoin de moussous. Voilà, na ligne to kende kasi na sima kuna to sala mo konsa muke na tuna yo mwa mutuna moko bongo to sukisi. Ouais, mais tout le monde peut savoir ça, mais est-ce que l'état paye bien go na certificat na bino croquis na bino est-ce que ils ont kende tikuna ou bien bolobika ka lokola moins espace ezali. Na ko tiko vanda ka lokola maman moko boye abriti qui ne comprend rien. J'ai fait des démarches, je suis arrivé même jusqu'à la présidence de la République. J'ai la lettre ici adressée directement au chef de l'État. Na lele lié pour atailler la likambo ndenge batonso balobaka ngape na lobaki yango et ba répondre ngai présidence m'a répondu atindi ba lettre à injonction et pas ministre il a fait foncière monsieur Mwinga qui est parti mais comme il y a une continuité dans les ministères encore le bateke pour y accueillir le cambo facilité il y a une lettre d'injonction pour le ministre des affaires foncières et une lettre d'injonction pour les conservateurs de Lukunga grâce. C'est à partir de ce moment-là qu'Abuja qui quand même pour que zongi ça de duplicata na biso loba qui au duplicata bungi ezo mona na te le duplicata est rentré à sa place. Maintenant la question qui se pose maintenant au etikali il y avait 2 éléments. A zongi ça duplicata na biso en place ezongi. A ça il a biso lettre d'annulation parce que jusque là to yebité morcellement illicite wana asali yango sur base de quel papier. Donc c'est un acte posé. Le rôle il a posé que acte wana duplicata na biso ezongi. Maintenant, à poser acte wana ndengeni. Donc il doit annuler ba morcellement na yewana sali wana après sa biso lettre d'annulation. To vanda nango que musa to revenir na ba droit na biso. Et c'est ce que la présidence avait demandé basala yango. Ça traîne. Maintenant to comme la situation yo ba engin à OVD et comme ko komati awa. Pona ko fongola nzela. Donc ce qui ba engin à OVD et donc eza l'état muto autorisé. Eza l'état muto autorisé parce que ngata moni mukandate. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Mabele est à Kanyam. Donc l'État a zobaté l'État a sensibilité. Ce qui a autorisé l'État doit faire un papier. OVD c'est une société d'État. Il faut un papier. Baya totuni bango, to moni papier mon côté. Il y a on tiré conclusion que l'État et makambozo les kawate. Ce sont groupes Yaba papa oyo, moi je peux appeler ça. C'est eux qui sont en train de tirer les ficelles. Ba papa lo baki ba papa ni. Papa général Munkutu, papa professeur Kaumba, papa professeur Kirongozi, monsieur Maj Kisimbangoy, ministre honoraire, il y a affaires foncières, madame Charlotte Kapesa, madame Kenda Mabiala et monsieur maître José Lobaki. Awa tokomi nasima bisika olobi nde bisika terrain oyo eza na se nde oyo balotir mapango yango 9 mapango wana olobi. Terrain yango yo balotir ezana ba habitant ya kunate ezana ba papa on a cité awa c'est lui le commanditaire voilà yesko ye aza soda te papa azali fonctionnaire na ministère ya plan. OK maman awa tomoni clôture sukiao bon ozolo bakimikanda ozanango ezo pesa yo ningisa ya lupangu na yo kende tikuna na se ou bien zaka ndengo moni ke ovanda yo moko bo umeli
Comme ça, vous profitez, vous appelez na oyo en dehors de lupango na yo. Te. Lupango ekomiti na mai. Mikanda yangoyo. Tozali awa, lupango yangoyo, clôture nango, rivière Mapeza. Avenue na biso yango biso tokote na kakuna. Esika litige ezali ngoma 1 yangoyo. Bakangi, tozamiri mitoyen na voisin. Donc bakangi babuki nde awa. Babuki nde awa. Bakoti na lupango na biso. Ouais. Et pas na biso balongé. Donc awa tozali awa ezali moitié ya lopango. C'est lopango moko avec un seul certificat d'enregistrement. Yango. Ah oui. Commentaire à kosala lelo ezate parce que to cause la bande comme mususu wana baya kopesa son de cloche oya bango. Ceux qui va pas citer comme ça de totuni nani a autorisé kinani banja ya OVD bimakina autorisation ya nani qui est derrière ça. Atangi batu. Yemo kwa tangi batu assassiner. Bao batangami, ça ne sert à rien de nous en vouloir. Pesa son de cloche na ceux qui ont en quantité ou le bio en quantité. C'est la moindre des choses. Na lingi bande ko oyangai bolanda sko dossier à makas, dossier msus. Dossier msus ya makas, eza dossier tozo ya mamona mboka bafo minga azali ko pesa analyse na ye sur l'interpellation ya Évariste Bochap, vice-premier ministre, azali koloba sur le comportement de l'opposition oyo azalaki na kati azali kolobela ndenge nini alata nani ya PPRD akoma mutu wa majorité azali ko répondre na bandeko pe plainte oyo ba déposer contre ye bolanda bongo to sukisi meloko na koloba to lekibino na ebele boko konza biso na ndenge nini ya mibale ba papa bonheur oyo population bakokosa bino kaka population bakokosa bino félicitations na bana njili parce que na yoka kike muoko akendaki kopakata mbangu kuna po akendaki komeka moto aye wana o preso abandi kosala bali aussi osala nini est ce que yokabaka bolanda bongo tobendi bangodi. Madame. Oui, mikolo ebele tozomona na te toyoki ba dossier pe ebandi koya mwa ebele. Situation ni les Anambok en général en tant qu'acteur politique certainement. Bon, moi je pense que situation les Anambok eza maponamio tozoko milengela nango. Ya liboso lero présenter olobina ba imboka ba yebinga. Mais ba mususu bazolo bake ba acteur politique mususu bazolo bake ba yebinga te. Eza bino panzisango boyamba kabiso oboye biso kito yebani to yebani te wana eza procédé problème eza wana eza maponami Tshisekedi akoye bisa bino vérité akokoloba le contraire te ngana bandi komba nanga nazaki mwana muke na ba 84 85 l'air wana nazaka mineur mais nazaka déjà révolutionnaire soki penza que bato abwanya bazalaka mbele bakoma ata mukanda ponanga donc je ne suis pas un parvenu en politique et na sali bilan na ko sala rélecture na moni que to bandi combat pour na ba revendication ya changement d'abord ya mentalité otoza koloba révolution de mentalité biso to benga kango révolution de mentalité to sali combat wana contre Kondo Mobutu l'air Kondo Kabila koti biso batu to yambaka ye bilile ezali ba jeune Afrique ezali o komona ke na land cruiser de ko bavo minga alati elamba rouge banderola rouge na mutu à 6 000 ans de cruiser côté bakota na bakadogo donc eza histoire vraie ba preuve ezali mais là tout mona ke na kokota na bango buzobe ba Rwanda bandaki je me suis opposé beta nga masasi mutu kuto zwaka nga na en charge zande kutino mutatina nga na mama yemo seri wana nde kolenga tindaka secrétaire général na John Kwete aye kozwanga na clinique universitaire po benga ba chevinga donc lelo so mutolobike ayebinga te na komona nanga problème te po naza na posa na yeba na pete problème nanga eza komene combat politique oyo ekosala ke bayimboka ba se retrouver mais si aujourd'hui j'ai trouvé que na kosala relecture vérité salut eza sima ya Kabila nande ko Bochap et que na moni que en essayant sans se prononcer communauté nanga ebeti maboko donc okoyebisanga ke nazonga na ndako tozalaki o ba ona combataki na Kondo Mobutu lelo ba yiko mikomisa ba opposa to sangani liboke mais to sakana mayele moko te na moy
tosali réunion tolobi ndenge mosusu soki bobimi bakesala réunion pote baélimine bato et puis dans tout ça soki basali yango na compte ya opposition biso nyonso tokolata makila wana. J'ai dit je ne peux pas faire cette politique bayimboka bakozwa temps ya koyeba yango ndenge tozobeta lisolo boye po batangi nga na ndenge mabe bayebaka te bamonaka nga te bisika bakotaka baofisine politique. Oui, effectivement baofisine politique ezali oyo bamontaka baku ndenge bamontaki baku contre ndeko Boshaba. Oui, au bandi politique etango ozalaki mwana moke l'entrée ya Kabila père. Avant ça. Oui. Na meeting ya Etienne Tshisekedi na Pongabi, j'étais déjà milieu combattant. Ouais. Alors, awa à un moment donné au sali qu'est-ce que nini yango ya mabe au kuti côté ya opposition au zalaki ko sala parce que ngai bavon minganga na ebeli au côté ya opposition au kuti na ngambo ya opposition pour que au katsa mbangu mangu au koma côté ya oyo critique kiloki bakuba ya bapoliticien ya opposition bautaki na ngambo ya kondo Maréchal Mobutu o bakutaki biso na opposition donc baye basali neti bakonza biso mais bamemaki une politique sanguinaire, une politique de destruction, une politique de Cuba. Donc ngai na se retrouvaka à l'aise na milieu wana te. J'ai commencé à dénoncer et là naza ko dénoncer bamona inga élément gênant. Donc il y avait déjà un plan poté basalanga n'importe quoi. Et à chaque fois que tu que na bango soit en concertation mususu soki bayoki likambo ya keno ya partage ya ça il faut ba rappeler que na yo zamo na Boshaba oyo kolokani na ozande kwa Boshaba azana pouvoir sikoyo biso tokozwa moyen to kabola nayo ezate na tuni bango. Mais pour l'instant l'air bozoti na la télévision kendo s'attaquer na pouvoir s'attaquer na PPRD. Vous ne voyez pas cet homme là et vous ne savez pas qu'en m'attaquant au PPRD je m'attaque directement à lui. Ndengeni ne soki komi ya keno moi il douce lingeyo kana bo rappeler nga ke moto na zande kona yo. Donc le baba baluba on voulait akaler jikalo makwa. Donc j'étais obligé maintenant de me plier, de faire la relecture, pour soutenir les vieux parce que Nambo Kanabiso, il y a chef de file à Coca-Cola. Hein? Donc il est leader, il est leader adjoint. Donc ce qui est au Kenya, c'est vérifier la Coca-Cola. Donc c'est-à-dire, biso tout aux Akasimanaye, opposition, majorité, aux Akasimanaye. Mais il y a des contradictions internes. Hein? Sur le plan politique, il y a des contradictions qui font que Namweka bino nyonso bozaka sima ya Evariste Boshaba wana ezalokuta parce que il y a des contradictions tozolanda ngo même na Kinshasa même na ba télévision ezana bato musu bazwa une position contraire bazondima ki leadership wana ozoloba te. Est-ce que ngana za kondimango? Ça c'est pour la consommation de la population. C'est moi qui devrais te dire la vérité parce que quand on parle de l'opposition à Mweka on voyait d'abord Bavominga. Donc, quand on a la vérité, quand on a la recette magique à Koye Bisayo, sur la télévision, c'est pour la consommation parce qu'il faut que les gens sachent qu'il y a des contradictions. Mais là, Tozongaka, dans la communauté, vous croyez que Zana Moutoua souleva comme ça peut bosser? Ah, bon, ADG à FPI. Est-ce que Bazo Yukana? ADG à FPI, oui. C'est quelqu'un aigri. C'est un grand frère, qui le sait. C'est quelqu'un aigri. Au moins, Ngaïna y est tout seul 14 fois. Ayebisanga ba intention na ye. Il était utilisé, je connais. Naebisa que soko meki na mutu wana lelo, c'est-à-dire olingo lokopote makile tanga e panza na mbo. Ngande na kosala yo guerre. Donc maintenant il est en guerre contre moi, mais ndeko Boshaba boye biloko wana. Albi non, vous le laissez suivre m'achever, qu'il m'achève comme il le veut. Comme Albika Zana Mbongo ebele, akosomba bato ebele, asala. Ti lelo esko so yoka VPM Boshaba zo fungola monoko à répondre moto. Yebisanga. C'est moi qui ai cette responsabilité en tant que grand notable ya Mweka. Na lobi moto nyonso o provoquer moi na Mweka. Ngai na kosila na nayi. Lokola yé ADG akela tamayele mabe ya ke anuire ndeko na ye parce que ba bombelaki ba poste ya minene. Qui ministre des finances, qui ministre de l'économie, ko pérenniser na FPI consort nde au mona front wana ça n'a rien à voir avec ndeko Boshaba na katikati wana. Qui les loso qui bo vérifier. Botia ba service na bino nyonso bakoye bisibino ki akosola kate avanda ki mendenga avanda kapona ba opposa o ba comploter kapona ye ayebi singa fils soki bakoboma bonga mais boluka moyen pote bo veiller liwana ko mate parce que je ne sais pas comment vous allez justifier ça mais je ne comprends pas comment ozo memelanga sukombo wana pour na sina expliquer nazo memela yo yango tango zo prétendre koloba que
Évariste Bochab incontournable. Oui, mais il y a un DG wana FPI, n'a fabriqué. C'est un produit fini l'Évariste Bochab. Mais c'est connu de tous, messieurs. À fabriquer un produit achevé l'Évariste Bochab. Donc ça ne sert à rien, on a mené des politique. Celui-là, c'est un mandataire qui a déjà assez de problèmes. Ou peut-être que dans 48 ou 72 heures, porte épisode au Fumamponaye. Donc je ne veux pas avoir de problème pour charger les sous parce qu'il en a déjà marre. Je suis même victime de ma menace, il menace ma famille, consort. Mais j'ai dit, assis la nana commission parlementaire, assis la nana inspecteur des finances, comme ça, Bogota là où il y a donc tozongande na kati ya tozonga mais ezana zone d'ombre na kotikate notable ya mweka nengolobi awa mais ADG aza ya n'importe quelle famille aza ya famille ya Bumfumu ya bankumu yo ozaka mutu kaka boye simple mais bolingi bo se mesurer na oyo abotama na ADG papa naye ba origine naye azamuketi il n'est même pas un vrai Mukuba maman naye azamubinji va vérifier son identité famille Bonkumu ne wutu wapi il a été récupéré par la famille royale qui a toujours combattu le professeur Bochab. Vous savez que chez nous la famille royale est de l'opposition totalement de l'opposition. Comment c'est qu'on va conjuguer union na professeur? C'est pratiquement impossible. Et comme les gens se recrutent pour passer le front commun, on a trouvé que lui avait ses petites frustrations. Il fallait se passer la liboke pour balancer front à Bangoana qui a d'ailleurs échoué. Donc il ne faut pas qu'on le bakaza la famille Bonkoum. Moi, Nazam, tu n'importe qui. Non, écoute. Nazam, grand chef et pas Bakele. Va te renseigner. Je suis en instance d'être intronisé. Donc, n'importe qui. Quand on appelle grand notable, ce n'est pas au hasard. Lui ne peut même pas s'approcher de ma cheville sur le plan coutumier. En tout cas, sur ce plan-là, nous avons besoin d'informations. Nous avons pas de sang au monene, qu'on a vérifié, nous avons le souci sur le plateau, on peut s'en aller. Chef Nimi Azanani. Chef Nimi Azan Rokuba, Robushong. Alors, il y a ta famille Wanate. Il y a ta Sovaka Bochab, Lilo, Akei Azobela, Alebino Balukawa. Yo, Zokoyebisa Moto, Zoyebisa, Aza conseiller attitré, il y a grand chef Nimi. Qui sait que grand chef Nimi, Azamutu, il y a opposition, Bochab Moutou, il y a PPRD. Grand chef Nimi, que nous sauvons, Nani Bochab, sur quel plan? Sur le plan politique? Le cas information et pas nanga na kopesa yo na émission prochaine je pense que ko fixer opinion toko zongela yango problème ezate tokendena na makambo yo oyeli awa lelo bavon minga parce que owana na ebi makambo belé oyo chef Nimi bon selon ma information tozana yango tozonga awa na makambo lelo eloko nini ekoleka entre yo bavon minga na bandeko ya opposition surtout ba député ngana za acteur politique l'air ngana zoaka mokano ya pour soutenir combat ya secrétaire général de PPRD na sala kango officiellement pas en katumini na zongi na base na adhéré na adhéré na zubilili et yekoleka na chaîne nationale pour moto na ngate que est-ce que donc je l'ai fait officiellement et je suis à l'aise na tikala comme on a procédé et combat on a za komena na ngambo. Le combat moko ya mabe, il fallait qu'on corrige yango tout en étant là où le peuple peut se retrouver son compte. Baku nyonso bango basali professeur et simba kité. Babandi likambo na bango na yoki Bati Katanga qui n'est qu'un simple transporteur de mallette ya nani ya Ndeko Fayulu. Parce que là biso tuza kota ba réunion minene nga président parti politique coordinateur radio union pour la nation Jean-Pierre Bemba. Donc, à Dieu, il y a honorable Clément Kankou. Tout ça qu'on se retrouve autour d'une table, n'a-ba professeur Kalele, n'a-ba Ndeko Fayulu, n'a-ba Ndeko Boussa, n'a-ba consort. Tati Katanga Zalaki, n'a Simanabiso, quoi sont ma carte de communication. Mais lorsque un monsieur comme ça vient, il dit, bah, c'est normal. À quoi parce que j'ai participé dans de grandes décisions sans que y ait apoussa Nesikawana. Et lorsqu'à Zokendeko, Tanga le Cambo, 32 millions de dollars, aux Anamboko, est-ce que Dembeni Yandeko Kabila, Moutouaïbi, 32 millions de dollars. Bazui, le commissaire secrétaire général de la PPRD. Alors, on a comme président de l'Assemblée. Comme cela ne suffisait pas, Boluki Boboutiké, le Cambo Moussous. Balongo a comme vice-premier ministre. Mon cher, il faut quand même, Bozala Namaye les belés, il y a que Bobo, on les locaux comme réalité. Parce que justice, c'est cela comme Moussala Nango. La commission
parlementaire esalaka banquete nango o la blanchi batikala kutrouver na dossier parce que même l'air bazaka kobanda makambo atande millions de dollars. Il n'était même pas ici, il était à Paris. 5 jours après azongi akote kamwana ba oyo nyonso basalaka complot contre ye bazawa pilelo bamusu akendo ufuka mosenga bolimbisi ils ont disparu. Ne wana tango moni na dossier musu ne wana na yokike tango yindi ya 32 millions de dollars akena mboka keko kutana na chef Nimi c'est fort à Sokolier ne makambo. Non, na yebi soke tozo parce que vérité ezakane na ba émission na binoti bokoko zongela ngo lisusu babandi enquête mususu bayeko banda enquête na bango kuna bango mususu ba montaki na couloir à palais du peuple l'air bazo monter babosani ke biso nyonso tozali tozo yoka pe toko étouffé oh non alembongo ba député ba matisi tampo kuna sango na ye tamboli toketo yebise no papa soki yo otiki boye c'est-à-dire biso nde tokopola soki ke oliaki mbongo yango toyeba montani soki oliaki te basala enquête alobi laisser seulement l'essentiel est que mon chef soit assuré que n'alieto n'aliete mais comme mon chef me connaît je ne vois pas pourquoi je dois m'agiter toyebise te wana eza chef mais population nde bayeko diligenter commission enquête tous les députés Gelard au bazar koleka na ba télévision bazo finga ye bakoti nani enquête wana bakei muto akataka dossier za l'ancien premier ministre Mozito Lobi na tikala ko signer sorti mbongo wana bake vérifier na banque na trésor public ba monique grâce à ta moko ya likamone zate ce qui me kère c'est que José Makila l'honorable José Makila à l'écart devant tribune parce qu'il était parmi les gens qui avaient comploté mais à l'écart devant tribune on a kosenga ndeko boshab bolimbis au nom de tous les députés pour ba offenser papa il ko ne salmaka devant population te bozalaka te mais ndenge nini ye moko mutu oyo alekaki kosenga bolimbisi keno mabeto sali yo oza collègue na biso limbisa biso lelo ye moko na tinde susu batoke bokende kofinga na likambo tel mais soki to bandi sikoyo kosala bilan na bango ya gestion bako brandir justice alors ils oublient que ngai nazoloba en tant que acteur politique ya majorité et que surtout que la justice bako sama na majorité non avec bavominga comme individu parce que j'ai affaire à une opposition de paille je n'ai pas affaire à un individu et comme ce sont les acteurs de l'opposition qui prennent l'opposition en otage il faut tout identifier bango mais ceux qui balobi que toke na bango na justice ok bako kutana na PPR de bako kutana na majorité à même opposition tout ça ka libomati oyo bakango te oyo bazo sala nyonso lo kuti papa mobimba au député abanda koloba ba immoralité na kati ya hémicycle tu appelles ça quoi? C'est la folie. Bon, et voilà, Bavon Minga, Nazana Journal Moko, l'enquêteur plus. Dans journal Oyoyo, Yonde Oza éditeur, directeur général, Bavon Minga. Dans mon motion de défiance contre le vice-premier Evariste Boshab et ma contre l'opposition parlementaire. Nassé Olobiboui. Et quand Makila, Sanga, Boussa et alliés en poche 120 000 $ de Mbengele pour couler Boshab. Information wana. Ozana ba preuve nango parce que na kati awa. Ezana ba détail belé na kati journal oyo. Il y a place bakutanaki ainsi de. Ozana ba preuve nango bien ezakaka prêcher le faux pour avoir une vérité. Ndeko Eliezer na ko répondre na eloko wana tepo. Yo za journaliste professionnel oyebi ndenge ba journaux etambolaka il faut otala journal wana otala signature eza nani ça c'est de 1 puis oyebi que journal les a dirigé par directeur de publication et non et pas fondateur to éditeur est-ce que mon signature nanga na kati il y a un directeur de publication ndé ko répondre ne mutuna wana comment vous pouvez venir me charger alors que toza ba éditeur rebelle ba mutinga ba plus mobile l'air ba journaux na bango komaka balandaka ba directeur de publication bien balandaka nani ba éditeur c'est la responsabilité de la maison ngamoko nazala kité je suis arrivé parce que nazo bela 2 jours 3 jours après ba ipsinga que VP Maza na hémicycle mais bien avant ça ba journaux bimakaka et puis je ne fais plus partie de cette commission de rédaction parce que l'état de santé nanga est bien été na ko l'action ba fiche nanga ya traitement tu comprendras que ndenge na vandi bo 30 minutes ce qui nazongi il faut ba masenga je suis malade donc je n'ai rien à voir avec ça mais dans l'entretemps avant journal oyebima bien sûr tozaki na salle Makila liboso les réseaux tanga ba kombo ya ba député signataire ce sont ses collègues au bazo lancer corrompus et ça la liaison nani
Et si les reporters ont vérifié l'information, bah expliquez bango. Pourquoi Makilako s'attaquait nan na ba oyo ba crier corrompu parce qu'il y a 5 qui même na président assemblée obeminaki pour protéger, à sécuriser. Il faut se connaître le journal relayé, même si moi je suis passé à la télé, na lobby, n'a pas relais information, on a vu le journal. Ce que balande le journal peut évoluer dans l'hémicycle parce que Billy les alliés. Aux Hollandais, donc on ne peut pas chercher des faux fouillards. Nayebi que nazo bangi sabango pour na la vérité. Et nazo bangi sabango parce que j'ai la facilité de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ouais. Vous suivez? Ouais. Et avant même le journal Ebima, Ndeko Franck Diongo, à l'écart qui a qualifié motion d'abango d'alimentaire, quand une motion est alimentaire, elle fait allusion à quoi? N'est-ce pas la corruption? Et pourquoi vous fondez Ndeko Franck Diongo? Après, il y a Batoiseau continuer Kolba. Mais pourquoi s'acharner contre ma personne? Ce n'est pas moi qui le cherche. Ce n'est pas, donc ils n'ont pas encore renoncé à leur dogme. Nous avons renoncé à Bakuna Bangote. Baya, Tokutana justice, comme ça, avocat, il y a majorité, il y a opposition, Bakutana, tu as la vérité. Bon, la vérité. La justice, Banani Bafundio. Le but que l'honorable Sesanga a salinga citation directe au nom du groupe Mobimbawana. Donc, nous avons à partir de l'émission Moko Zoleka, Bato Benginga, avec les journalistes agités, tantôt Bakotanga Bakombo, les noms qui n'ont rien à voir avec moi. Il y a Bande Konanga, les noms qui n'ont rien à voir avec la situation. Donc, tout c'est parce qu'il y a une mauvaise information ou il y a l'intention de nuire seulement. Aux Hollandais. Donc, dans le lobby boy, Bavo Minga Banga justice pour les acteurs politiques attitrés. Et que Bavo Minga a prêt à que les séquences soient bengaye pour que Aloba Oye à Kanis. Donc, je ne vois pas pourquoi ils doivent s'acharner. Il fallait pas produire nano droit de réponse dans le journal Ango. Ce que le journal est boy, là, va poursuivre soit directeur de publication, soit maison de presse en question. Mais la responsabilité n'est pas la loi sur la presse aux Anangote ou bien Bango, avocat na Bango Wana. Batanga que la loi sur la presse. Ça, c'est mal me connaître. Tolingi Toti Kayo Kende. Évariste Bochab, Azali Bosso Abatunio Soto. Moutolobi a déposé une citation directe contre eux. Au lobby honorable Délice Sanga. Au nom de tous les oui, honorable Délice Sanga, Kassayen, il y a Kassai occidental, Bissika Bino Bozali. Bon, on est à Kolobake, il n'est pas de reconnaître le leadership, il y a Évariste Bochab, il y a Liboso. De deux, quand lui, admettons que Bazoa qui monte en 120 000 $, n'habite ceux qui basent combien pour que Bakabola combien. Bon, quand lui, Délice Sanga, doit comploter na Batumusus pour que Bakoulin de Konaye. Donc il y a toujours des problèmes de ce côté-là, une contestation par rapport au leadership naïe. Ou Utaki Kovante ne bandit. Non, mais moi je ne pense pas que Délice Sanga ça à l'écran de télévision qu'on fait en Bochab. Non, on a été. Mais ce qui me dit, c'est qu'il a accompagné un mauvais coup. Hein? Il a accompagné un mauvais coup. Et jour où on a raison d'intervenir, on a intelligence naïe, et ça a frappé les sociétés. C'est ça, c'est un frère de l'unité kassaïenne. Hein? Donc, tu respectes ta papa, tu respectes ta cahier. Mais ce qui est à côté de ma cambouane, à comment on retour, il y a médaille. Parce que Nazomi Tuna est l'autre boutiquier par une catégorie d'hommes. Peut-être que dans la solidarité, il y a des boutiques, c'est normal. Mais sinon, ce que tu as les cas profil à ce sang, n'a relation à Zanango Nabiso, donc il ne pouvait pas adhérer à cette monstruosité. Mais Kuna Lobaki en tant que député de l'opposition, il a émis son point de vue. Oui, mais c'est la même chose. Parce que parce que l'air honorable Boris a corrigé Gafi à Salaki sur Morgan Mamayemo. Et je pense que Moutouabouane, vous comprenez que c'était dans la précipitation ou bien une façon kaka ya kocha loyenge ndenge ezalaka match ya vita yimana ata soki nini abobeta mboko bololi. Mais sinon bavon minga yo moko yebi que Délice Sanga dans l'hémicycle là n'est pas n'importe quel député. Oui, et puis il a fait passer combien? Et puis l'honorable Boris c'est n'importe qui. C'est ce que tu veux me dire? On a la comparaison. Ou bien l'honorable Chadari, c'est n'importe qui. Bazaki na kati ya débat ayaki ko corriger
oyo honorable Shadari alobaki atalisi que une mauvaise correction parce que honorable Boris P a recorrigé à zone Sénanzela. Et quand nous avons vérifié, honorable Boris a raison. Wana sentiment ya kimuntu majorité. Et ça sentiment que ne se vérifier ce quoi. Ouais. Bon, voilà tolingi to sukisa. Toko que nous vérifier ce quoi. Avant minga yo en tant qu'acteur politique. Dans le journal na chango mupanzi. En tant qu'acteur politique. Démarche à opposition par rapport à ba nombre ya bato bakundaki débat ezali bango balobi force commune majorité to vice-premier ministre à lobby tombe commune nakati ya tombe commune certainement ba musu bazolo bake tombe commune ezako lobake ezaneti tombe ya famille mutu na mutu azana poste na ye mais oyo bazwaki bato batie bango na libulu moko démarche à opposition par rapport ya eloko wana eza mabe to eza malamu. Est-ce que problème ya corrompre mutu ya ebima motion alimentaire ezawana ou bien eza musala na bango ba député pour na koyeba vérité par rapport ya inhumation ya bato na lolengo ya liboso soki bazalaka sérieux balinga ba sala spectacle basali na motion ba diriger contre ndeko Thomas Lwaka te parce que déjà bayiba ke bosoto c'est l'attaque bango et pour na kosokola bosoto wana il fallait ba corriger incise mais au moins que tellement que ba mesana moyen basala autrement ezate Yoko Sokola les cas côté comme ma propre. Ozoka, moi je viens de l'opposition. Qu'est-ce que tu veux me dire? On boutique quelque chose, bon salut Makelele, et puis notre principe de l'opposition c'est qu'on contester, peut monter pour déstabiliser le régime. Donc ce n'est pas quelqu'un à un vieux qu'on a pas à faire la grimace. Bango baza ko imposer biso politique la politique on la fait pas comme ça. On a tangi babini o botangi wana za mususu. Biso politique na biso na kondo Mobutu ezalaka. Donc, côté à Kono Mobutu et Zalaka qu'on nuire, qu'on boma, qu'on déstabiliser. C'était ça. Alors comment moi je pouvais me retrouver à l'aise? Bavon Minga, Olingo Lobake, na Congo Mobimba, Tozana va opposante. On n'a même pas un seul opposant. Non, pas opposant Bazali, Moutunet et Ndeko Frank Diongo. Oui. Je le respecte. Non, à voter qui m'a motion à voter qui à voter qui était respecté pour abstention. Ndeko Neti Mokia. Na respecte Kaye. Ouais. Olingana Tangolo Ebele. Non. Non, il y a du ça. On respecte Bango par rapport à démarche na Bango, par rapport à idéologie, tout par rapport à Nini. Parce que ceux qui ont Franck et Dion, au Tchemotia, ils ne mènent pas le même combat. Tant aux hommes. C'est correct. Ouais. Na makamona Bango. Ce que monique au dossier est incohérent. Ata au forcé. Au komona à Longwe à Tikelibino, au sala Buzoba Nabino. Mais bon, il y a une franchise. Yabamo. Parce que la langue na Bango na pocheté. Mais Patrick Katanga, c'est Maïmaï. À Lobaki, Tozaki, comme on a même temps, c'est un radical. Un Maïmaï de quelle obédience? Maïmaï Bazaï Belé, n'a pas un Zaki Maïmaï. N'a pas un Zaki Maïmaï. Voilà. Moi, message à Souka pour la tranche Oyayo parce qu'il faut tout côté dans ma campagne. Je n'ai pas téléspectateurs au Bakolandayo. Message à Souka, c'est que l'opposition et des populations, il y a comme on a clair. Opposition, il faut et ça là ba contre-proposition pour le gouvernement et Coca-Cola les lango mboka ekende liboso. Mais ce que l'opposition comme il est là, l'opposition a comploté contre les acteurs politiques et il va disparaître parce que déjà ils ont un perte de vitesse. L'occasion et PSML bango pour le dialogue. Ba Coca-Cola ouf de soulagement, ba marquer pause. Il y a babouzo, il y a contestation. Au moins ba bongisa quelque chose de mieux pour la population congolaise. Mais ce que les opposition il y a une motion pour que nous puissions moi je pense que nous combattre en ti na suka atabo crier pour les populations comme attire population est la population opposition population est la population il y a majorité et la population congolaise cette même population peut sanctionner l'opposition tout comme elle peut sanctionner la majorité donc nous devons s'arroger monopole à combattre que peuple nanga donc peuple na ezate aza peuple à RDC. Donc je suis de la majorité, mais j'ai dit que la majorité cause la population en otage. L'opposition peut cause la majorité et la population en otage. Tout ça, c'est la vérité républicaine. Ce qui est beau, merci beaucoup. En tout cas, merci. Ça fait longtemps. Ouais. En tout cas, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bande Kobalandi na Banti, Ezaka Makambu, entre hommes politiques. Heureusement lobi yango ke mutu moko ta koti kozwa population en otage. Nga pe na yebisa kabino que
Tant que nul n'est au-dessus de la loi. Mais tout le monde au-dessus de la loi, c'est la population. C'est le peuple. Mokolo mibeko. Yenda za la kalikolo ya mibeko. Ce qui a boyé loko a modifié mobeko angoan. Qu'est-ce qui va se passer? Tokozala, tokolande la bango. Est-ce que bavon mingaza na raison? Toi na raison te. Justice mutoko sala musala nango. Ba député o ba telemi. Est-ce que opposition basala ka opposition pour na ko détruire, pour na ko nuire, ko sala makambu ya ke bango bazwa kambongo, ba congolais ba kufaka na ba marche, bongo bango ba ngindaka. Tokoyeba. Yango tozali ko beta pe masolo. Ya makambu misusu, makambu ya ba dialogue yango, makambu ya ba élection. Mais ndenge nazoyebisa population comme toujours. Lelo bomoni bato bakabaka te bakoma okaba. Pona bo voter bango. Tout le monde bakomi ba misusu bakomi ingénieur.